Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Pasi etinga misanga ala salisa ngai susie komo yebela lipa ngai atongo pokwe nga nasala nini mawana ngai bienvenue Zayadiako. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité. Ouais. Frérot, Kitoko, bienvenue Zayadiako. Kitoko, Yaya. Balé bien. Kitoko, balé bien. C'est pas ça le monde. Maître. Congo Kimia TV.com. Ndenge na bisa rabino kaka tozana pona koluka ba information à la source. Toyambi la Scole Presse na plateau na biso. Eza kwanga te ntsaka te. Donc na minzi o tozana pembe na nga na gauche na nga la Scole Prince na mopanzi na nga yemoko bienvenue Zayadiako. Oye pe tozomona ye aza na artiste pour chant wana pardon. Toye belango. Et match nango bien bambote belé pa ya o babengaka ye moko maître Sadam Kayombo bambote ne bine belé yangwana Nora Himalaya Fatouma bambote belé yangwana toyambi la Scole Prince to tourner ba question ya vite fait pe ya bien fait mingi pas de polémique to le blande ingombe zoko ya donc bo rester branché puis mabo ko funga mabo binango nasi bo mona na boaki mo loko moko wana ya générique bo sepela la Scole Prince yeyo mbote artiste. Salut Orgazi Manhattan. Ndenge nini? Engombi. Caméra ya ngwana. Engombi. Ouais, Engombi, ça va. Donc, je salue tout le monde. Tous ces gens-là qui vont nous regarder. Moi, c'est la Scole Prince. Et l'homme de Engombi, quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup, la Scole Prince, l'homme de Engombi. Na droite, na nga, toi, quand on a bienvenue Zayadiako. Bah, le producteur, bah, kosa. Bah, management, bah, kosa. Bonsoir, bienvenue Zayadiako. Bonsoir Manhattan. Boni ba santé. Calme, ya weleki. Namona ki osusu na mono lisusu. Kiliti. Tolo belaka Engombi. Engombi toujours. Ah, caméra ya ngwana. Lelo Congo Kimia, bozui Engombi ya bino. Bonsoir. Merci beaucoup. Vraiment, siko to kota na kata dimension ndenge za la kaka. Lasko. Ndeni ni santé ya single to benga ngobi album. Et album single déjà besoin qui générique Ngombi. Là normalement donc ningi tout sali ningi va tout bayebi. L'album sort au mois de juin. Tu vois donc et qui est bien tout comme déjà na mix bachan yemba maki déjà donc tikel mabanga. Alors je profite aussi de l'occasion bah Monique ba solo la guité. Donc voilà, la porte est ouverte pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Voilà. Pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Trop tard mba moko na Ngombi ngonde nini. Bo sali featuring. Ouais, bah featuring Ali. Mais pour le moment Torolobaté. Pour le moment Torolobaté, mais featuring Ali. O bomba secret. Tout bomba secret. Yo a danger. Merci beaucoup. Zayadiako na koyela yo na koyelo vraiment ngana ko kanga obena na ndenge na nga na continuer na évoluer na artiste après na koya na lobby combien de chansons normalement on a 9 titres l'album est en 9 titres so ndenge ekomoko na suka boye 9 titres wana basombi yango de anyosu bon ba oyo basombi oyo peut bon toyemba te kaka du 1 au 9 to boire to yemba batu
ya nze mususu yembi bolingo nze mususu toyembeli Prod Record l'impeccable Genevois bienvenue Zayadiakou l'homme qui fait mal au cœur et toyembeli ba héritier Matin Bleu hein? Donc cercle bata cercle toyembeli héritier Matin Bleu sans oublier Fashion TV pas nakati Merlin Fashion TV yobi kaka donc yayo yango wana toyembi susu bolingo so na comprendre donc bato ga ya Suisse bato bazu ba chant bon bato va se présenter au nde na yembi bango bato oyo va se présenter toyembi bango après à la longue on verra na mikolo roya l'album roya so pe libanda ba s'intéresser pourquoi pas. Merci artiste. Tukendeki mbango juste zongaka mwa mokesima pona congokimiatv.com mbali bosuto yamba na chaîne na biso site na biso juste gara 2 secondes artiste parcours na yo obimila wapi bon quand ezalaka na bana musique na parler d'abord na parler quand ezalaka mona makelele et puis après au fur et à mesure donc moi voyais bima to binoto moi le sambo oui moi na église car n'engé pe zalaka ba bon il arrivait un moment que non du fait qu'on était jeunes on était un groupe rempli donc d'énergie des talentueux aussi tout ça là mouvement Bisso Rangers dont je fais partie aussi des fondateurs ainsi que chef du groupe. Et puis voilà quoi, donc salara nera salara mutamutu temps temps naé il y a qu'à réfléchir ko kumbela la ningi naé et voilà aujourd'hui ngombi quoi na mutu akiko luka pain quotidien naé. Merci beaucoup. Sugo na katika ya pain quotidien wana évolution baninga na bozara toujours en contact ou bien sila na bon. Bon normalement ouais, ils vont bien hein? Ils vont bien. Il y a un peu de bon, il y a un studio, ana occupation en tout cas ça fait un moment tout le monde a une monalité mais je sais qu'ils vont bien par la grâce de Dieu hein. Merci vraiment azo répondre na bien pour le beauté la skoni ndenga nini azo répondre boye pour ba question ya ki bongonde a répondre bien tout ça idéologie nde ya ingombi zoya ngai na yoka générique wana dégâts. Donc, bon vraiment cause bon matin na bino ya yoka pour bon juger avancer pour yé na bika na voix kitoko bon ba te je ça comme c'est benenité na ebi ya yembaka bien bienvenue Zayadiakou côté ya Laskoni à part na nos chansons na yo zui bon moko ezali te ba chanson nyon surtout so na tie 9 titres wana o ya beti na 9 titres wana il n'y a rien à laisser à côté. Donc, nous sommes et à kafu. Donc, tu vas ressentir en tant qu'album Robima. Bon, mon asiko yo grandeur et niveau artiste. Tozolo baloba, mais c'est au public de juger. Le public m'a juger, binon débat pour juger. Mais on va garantir bino que vous allez entendre de la bonne musique. Mikolo Rutundenge, Papa Mbatiki Bisso. Je vois Laskoni en lui. Ozomona, Mikolo Pena to baptisé Lasko le prince, hein? Molokai. Voilà. Molokai parce que il fait partie de ces chanteurs à voix dont Papa Wemba était le leader. Donc boza décidé, binomo boyo kabason, boyo kabachan, boyo kaba générique, borobina, pe boro sepela. Yozo baptisé Molokai. Est-ce que Karapo na yo moko baptisé Molokai ou bien Alega pe na vivre la musique? Azamon déjà Azamon na Molokai. Donc on a topé sur un titre à titre posthume pour ils a déjà yaï parce que il connaît déjà la terre de Molokai. Vous pensez moi la quartier latin? Pourquoi pas? Mais na minute pena Molokai pour y pena vana balabala wana abotama na balabala wana donc voilà nous sommes là pour moi na bango akoma na quartier latin bébé J3 mais to sotango ya zaneka kuna ingombi ndezo ya tant que sabino ingombi ezande ingombi
bobeta na bino bosala na bino mais yoka niveau ya t-shirt on a moni ingombi niveau ya publicité oyo na mona na nga bato basala ba CD mais niveau te publicité mba moko artiste mo ala tiango na ye moko bienvenue za ya diako abetiango artiste na moni neti parti on a ngana loba neti on va répondre quelque chose te na nga loba kaka boye donc déjà la musique africaine on a perdu un baobab donc de la musique africaine donc voilà Papa Wemba et Koumani mon Molokai donc ton début que Molokai c'est même pas au Sogindini donc ngana mon Molokai mon litonge donc c'est vrai que moi pas si à trop je profite de l'occasion pour souhaiter les condoléances à la famille biologique de Papa Wemba et ainsi qu'à tous les musiciens ainsi que à nous tous parce que c'est pas facile de perdre un grand homme comme Papa Wemba et Koumani. Ba fanatique na ba hotela yo osenga bango nini bon kosenga na sens nini na sens ke ndingi album eko bima ba yamba bango na anglais ni normalement na elona osenga kaka bofungola motema matoi et bozwa temps écoute to sali kaka to bosser na ba norme moko kino comme on dit la musique est agréable hein, à l'oreille donc to sali musique bien et puis au moins un peu la clip pas bien en tout cas on a visé sur la qualité et vous ne serez pas déçus. Merci, vous ne serez pas déçus. Maître Saddam Bambo Tonebele Yangwana na bosani peut-être Jubilé Prosper Dinza na musika na zomo na fils Kayombo Bambo Tonebele Yangwana Lyon na ili sous koto yo pa ya Yemoko Zayadi yako yaya parmi ba chanson ils en a 4 nzembo ni bina oyo sepel nango oyo leki nzembo oyo yayo franchement oyo leki nzembo nanga banzembo to ya bien mais na sepela mingi na nzembo yo ya héritier Matambleu yayo moko sepela nango tende tete na olobi à part oyanga nga penda na tiaka nzembo ya héritier Matambleu na liboso misusu pe au juta ngoyo kango vraiment na yoki album tout banzembo to ya kafu banzembo to ya kitoko mais oya héritier Matambleu penda yango penda pe sanga mwa nostalgie po abeti yango na style moko boye ndena ba mikolo style à Molokai on penda ke ba pa penda ke ozo sentir penda ke non allez comme à l'époque na Genève juste vite fait polémique on dit maana ni vraiment ndenga ba voix génération ya ba ingombi na Genève ou na Suisse niveau voix penza à part Lasco sans cause à la mutema mabe potéo artiste on a tout travailler na qui pété mais franchement na niveau à son ya voix ya mongongo azate wana même to lobby ça n'engage que moi voilà ça n'engage que Zayadi yako ndenge zalaka si bala lango bien ingombi oza sire ko beta parce que moni les parrains Orgazi Manhattan ba jeje ba misuni ba marambo ba maître Saddam ba marambo ba Rodi Pixelo ba marambo ya c'est pas facile tu vois parce que otika famille otika activité na yo pour que nous sala musala donc ça ne peut que marcher mabende zéro en tout cas donc tout ça la tu bêta mais ozobanga te ba album pine ezali tozomona ya ba artiste ebele na boyo kotanga comme pour ça publicité na bango te potolo blande ngombi isega moi flash eza pena na terrain yo moko yebi ba oyo babanda pe bakinda pe mwa liboso yo bozo landa bongo me nga sir na yo po yo yembaka pena ozobanga te mokilize ya Njakomba en tout cas mokilize ya tata Njakomba donc moi ebimaka pona moto nyonso sala kaka et puis au monde public est validé namonaki yo pe na générique na yo elateli wana
ne tozongaka pena ozonga pena na sese kuna na bato wana bana baso basimbisi yo mwa lititi babino lata ndenge wana te mais il fallait kakati pour moni bafrique na biso faut tozonga pena na kibokoko simbiango tosimbi échanger nango te 3 Congo Kimia TV.com awa tolobaka vérité ebangisa bino te ye simbi na ye bongo bino osimba pete Congo Kimia pe na utaki ba Congo na boma boyebela basitio monsieur zoko ya na tangi ba kombo te mais Kimia za na pe dundanga na bino mais kitoko ye olia mutu te pena te nalia ja misuni c'est bon déjà. C'est bon déjà. T'es tolia mutu te et puis dis-toi que qui c'est ça l'appelle au monter ba ebele ba simba kisit. Ngongonde. Tant que mon était avancé te. To finga te. To bika to sala musala donc to yemba kaka. To yembi na album Ngombi. Donc Ngombi. Mes chers amis, retenez bien, n'oubliez pas, on fait rendez-vous au mois de juin. Vous allez écouter du bon son Ngombi. Voilà. To simbi ki cité. To salika musala. Ko changer maloba te. O to loba. Ayo linga kisi mingi on dirait. Ngana simba ngoko. Est-ce que qui c'est yemba? Te nga yemba ko. Qui c'est yemba? Ah papa. Ce que aujourd'hui ba voir le rôle neti ba nyoka longo. Yo kanje sans kisi bina talaka. Oh, nyoka longo. Ah, yo ozaki neta simba ki. Yo ebit. Nga ebilo moté. Voilà, on bien si à 3 Congo Kimia TV.com manatela lingara ko kotsa pour ça la mo elengi. Bienvenue à Diako ya kotoyo. Nazo comprendre te bienvenue à Diako cameraman ce que vous obtenez na basse vraiment. Atika li kitoko mais ngape koto nazo mona na pe na mpusu koto ya ser lokolo wa. Cameraman no pe yepe kotane kitoko. Ngape journaliste sango vena vraiment basaka na ngape te na yambi bangoti. Na bige la skona beta kamera déjà bokete mais le na lie bango parce que bango batika na Ngombi. Ngombi zo ko solo la. Za Diako. Oui. Siko toko tana tolo bana mwa muki. Ba fan na bino binandi bazawana. Basi bazui ya son pena ya ke ezo ya na moto danger. Bon, bazoi déjà premier générique Ngombi. Mais trop promettait bon que ba son niveau générique ba kobina ya robina po ba générique muso sewana na monité oyo penza oko tango yo bima e ozasomo yuzo mona raté lelo yo J3 akuta pe ki sasa ye a beti plan pe bo a beti lonzembo obo boya no la skonia te musique ya bongo musique faut compétition faut avoir un vis-à-vis faut en avoir vis-à-vis a so ya beti c'est bon ton dimara to beti maboko ya mabete. Merci. Vraiment, là, na zong su pa na yo. Snap. Pour ni boutique gabon. Snap. Coco du Coco. Qui non célèbre. Te mais bon to tika eta il y a évolué na ninga na it. Il a évolué na ninga na et il y a aussi la ni album na EP on dirait. Donc to tika été. Est-ce que a salata featuring na uti ma ninga Ngombi po yepa bora mingi na yo. Ouais, il y a soldat bunda bien. Na lingaki vraiment album Oyoyo. Pour mon premier album naki non boy. Peut-être Mikolo Roya Kanel Obi album Oyoyo. Bah chacha mingongo. Ouais, c'est un talentueux donc c'est un bon. Mais pour le moment Ngombi tobito ke non boy. To ke non boy. Voilà, il y a un moni qui non, tina bayaya. Obi ke ngai na yebi ke obetaka nini obetaka nzembo mo boye maxi single mo boye chanson mo ya ambulance. Esuka ndeni. Ambulance c'est vrai que batobeli balobela ngango. Oui, yemba ebeta. Yemba. Yolongwenga na motema lokola lino ya mobange. Yakozonga lisusu pona cha elikia lokola Dalida kosaki Samson nazolela na tongo nazolela na midi nazolela na soir
nazolele longo na larme ambulance ekumbi ngai wayo peut-être retour na ngai ekozala na corbia ambulance ekotikala orgasme na tane Congo kimia ngana we. Voilà, donc ambulance pour monter dans le bango parce que quand nous tout ça là bien, on se donne corps et âme. Mais bantembo l'équipe ambulance c'est roya. Na quatre albums ngombi ozala. Bobanga la binoté. Mais ambulance tu continue promotion dans po elle aura bien quoi. Elle aura bien. Na yamaki junior wendo qu'il tira pays vie ba moto ne belé yangwana yé pas beta bormo bo ya lumambweni et ça allait en passant ambulance. Nana beta ki ngwa avant. Mais si bon ambulance plus souvent na potots. Ambulance za lango belé. Maramoro beta nana beta ki liboso na beta ki après na habité. Et puis na habité pété. Na imenze monate yana na dénigré na en tout cas na habité. Ah mais ça va c'est quoi. Ah, ok, bon, ça va. Biso yemba une ambulance, na yemba qui ambulance, na bête ambulance. Tala boko taraka. Donc déjà je vous invite à aller aimer ma page officielle, Lasco, le Prince officiel, et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Lasco officiel aussi. Donc ceux qui bobeti beaucoup sur mon raga, bobet bon mona anenini nze mone bimaki. Naba oyo balobi wana na bine oyo wana obi wana soka yemba nka pour le boyo so che au poster là na YouTube so poster qu'il y a 10 ans bon mon a 10 ans so mon poster il y a 1 an au moins 1 an donc moi je vous laisse aller chercher au beta ambulance botala Lasco le Prince quand est-ce que Abimsaki ambulance botala peine à l'autre là ceux qui ayembini ne soka salakini nego. Merci. Juin 2016. Tu éviter ceux qui vraiment ils ont la date sango pour miser par la côté. Idée mon gars hier faut que nous bandela ngo le ni bidens au côté nini. Bienvenue à Diego ya ka to que nous bandela. Bokangi pe na date wana. Tu boucler. Biso to ngi to ça to bo ça la publicité mo. Ça le gol héritier Watana BT. Na lobby boy. Il est le retirada Zimonka. Na lobby boy. Nous on donne pas de fausses de publicité on fait pas des publicités mensongères. Donc Sotobi qui joint donc to côté balé na juin wana calamité et puis voilà to côté balé calamité na juin mabanga bato bazute ba yaka ko bese kangami na déjà bon mabanga ezanga te oh ya on beat to dans la mix donc il y a moyen encore de di benga 5 ans de silence Trésor Boz champion Bilele donc moi ma place c'est Ali Bafeli Ansi. Dior Phénomène, capitaine à Bango, on a bien Capos. Et puis Kim Boustar, Fatou les 10, mon manager. Zebele, Dadia Pécho, Patrick Ilezi. En tout cas, au mois de juin quoi. Au mois de juin. Bah nous sommes tengi, bah on a 4 ou bien nanoté Fobaya Bakota. Tacite. Ouais, ok, combo n'a été. Ça veut dire raté. Voilà, maître Sadam na kombo na ote ozate luka okota na yo ndenge za la maître Chamo pe na yo ki yote ozate triple X ma oche chunga pe na yo ki yote ozate bulwa to kota kota na katika ngamo pe orgasme na tat na ngati mais auto bo nga Congo Kimia tv.com ekufeli na ngoti yo lobi triple ya ndule mans ah oui rabi ba boire pas JB bon yi na boire na boire suna na basina bazali bakalume mais olega na caisse yum to olega na caisse pour na bango na ebité to kotela ngo voilà il y a toujours émission ya bien na bino yango Lasco le Prince azana pona ko sepelisa biso vraiment yemba kitoko ngai nazana ba image nyonso to solola avant na l'exango to lexa ba image na akala ndenge azala ko beta musique na baninga na ndenge sala zimwanka ya bendana kenda ko évoluer na marque na ye moto à danger. Balobi o chemu sabe oziki wana ezolo baraka bienvenue za Diago. Est-ce que na kosi? Te o kosi te. Moni mutu na mukila a évolué aka. Et artiste a évolué. Aki na temps oyo bazaki na ba master na e. Les lois comme na carrière na solo. Donc azo évolué muto azara bon. Merci.
Artiste, deux questions. Et le roni yo loba pa ya artiste misusu neti ba héritier ou atanabe. Parce que yé pas artiste, na yambi artiste na robeta masolo ba artiste. Retirada 2 ans yango yo. Conseil ni na yo ko pesa na ye. Yo o tida ko na date ko bima. Ya tchaba date lupa. Mais bon, après chacun fait sa recette comme il est son. Chacun prépare son plat au moment opportun au bimisango. Je pense que Yemora Yebi Poani Zoum là. Surtout que non, il est produit. Tu vois, un producteur naïe. Donc moi je sais pas, en tout cas je suis mal placé pour na Yarolobilae, mais en tout cas Alingi peut-être acha asalamo suspense mongo boy akosa na éviter hein, na éviter mais ndega bo message na kosa et alors on peut ma bête hein musicien tant album ma pose aussi une excuse voilà na lingi na tuna le sous question mo ye oyo utaki pa ya Dimbu la baronne d'Italie ndingu yembi wana Sansir akoluka ote. Mais bon, nous on est là, on est des responsables, des pères de famille. Donc, YouTube, en plus, YouTube est accessible à tout le monde. Donc, du coup, texte est bien. Pas Théo, Beta, Boicha, Boilokolo, Boy, non. Bolingo, pas d'insanité. Pour la princesse à papa, petit cœur à papa, soit à Kosi, à mon papa, ma bé, Mervyn, Mervyn les beaux soit à Kosi, à mon bé, Prince Lasco, Prince Lasco, donc ma bé. Donc des abongos, vient en go belisha. C'est un petit bien, texte est bien, pas comme les autres. Donc du coup, texte est bien, mélodie est bien, et puis Binonesco, na 5 minutes à bouffer la mutema. Donc je vous demande sincèrement de prendre le temps d'écouter l'album quand tu vas sortir. Vous ne serez pas déçus. Merci. Ozo réservé bisonine. Namoni batu na ginga mingi na tunayo, balobe na tunayo, fiyo wana bo salare na éclip ya ambulance. Azaka vivant. Azana kaka. Azana kaka. Donc ça ne ambalo na nzimba ya bienvenue za yadia ko. Te siko ya nini? Omoni na ndenge tokendela ki en ambulance. Ba clip oya, donc faut c'est la mieux que ambulance, y compris les contenus. Donc là boto changer ce style bon mon akaka. Kala mingi te puis je dans la Kibino très prochainement au mois de mai, il y a le clip promotionnel qui va sortir. Ces morceaux-là s'intitule Cours d'assises. Cours d'assises, boyo kan nengi suto kei. Il y a bien en ambulance. Cours d'assises. Cours d'assises. Te mon bolingo. Mon bolingo. Moi pe mutu msupe bokeno obomi pona bolingo. Tu vois? Bolingo bomi yo. Sikoyo faut ça misabino, faut ça misabino. Bokena tribunal normal, faut qu'il y ait un cours d'assises pena. Voilà. Vraiment, cours d'assises de l'Obelango pour Rangers Bazaki na bolingo. Ndenge bakabona vraiment nga ko comprendre ba lukila mba cours d'assises. Siko nana ko sambisa bino. Est-ce que Ekozala Kimbu Star ou bien Yemoko bienvenue Zayadi yako? Te nga ko sambisa te. Omoni artiste mo alobi kenon d'ici le mois de mai. Clip mo sous bien ma clip promotionnel titre nango cours d'assises. Yemoko artiste ayebi balobani ni oyo ayembi na kacha nzembo wana. Moi franchement, na yebisa bino ka boyoka bo benda bo tirer penza litoi tant boyoka nzembo wana. Bato baza décider. Oyemo nenga solo baké cours d'assises, c'est que yemo ayebi nenga o juger bango. Donc, merci. Yemoko ayebi nenga ko juger bango. En tout cas, naza ko sepela na vanta mo staff nanga musika na bosente José de Londres. Bambote no yango na musika ndenge zalaka Richman Hans le sel. Bela ki trop petit nanga ndenge ni Congo kimezo ke na moto a danger nazo miyoka te. Autant on a na sende pour mo yoka sa ngai te na boaki yo avant Cocodiko ko snap
kinois célèbre ote na porter plainte na Facebook otindanga blog trop mabange zo kanate oyokani nabwaki yo kokodi koko snap pe kokodi koko bienvenue za adaka lobi nabwaka yo nabwaki yo artiste to comme na vraiment presque na suka na okango tamingi te pour ça na ba prestation na yo ke sala kala te na olanda yo na zo mo ba image pour na ko balancer ngo to yo kapena ndenge oyembaka oko zongisa biso te na nzembo na moi vocal moko ta nzembo moko boyi kaka oya bienvenue za yadiako to yo kango ndenge sonele pour ndenge zo côté lo pena awawa vraiment nasi obi ke chana e ngamo esala ngama ngamo esala ngama mais na miongo boye parce que la lignité bato ba mesala ko yiba ba yiba mais zo bimana ngo kala te ba yiba suni na gati vraiment, là, si vous comprenez, là, ce qu'on a ligné fier trop. C'est quoi? Voilà, c'est quoi? Tu vois que comme il y a Zahadi à côté. Tu es banné là, le sous. Nous, on a combo là, c'est comme des pasi etinga misanga ala salisa ngai susi ekomoyebela lipa ngai atango pokwe nga nasala nini mawa na ngai bienvenue za yadiako misengo nakoma komone kaka se na mosika ye awanga nazali susi ekomolianga mwa nzoto ekomi kokondisa belisa monanga komi médiocre bienvenue za yadiako. Merci beaucoup en tout cas ça qui toko bienvenue za yadiako. Na musika susi komi olia yo obosana ki mutu ye kolo chant ngai tanga proposer nga chant na sepeli na chant na sepeli na mélodie na rythme pe na ndenga betelion pour déjà chant ezo ke na voix na donc non société n'unité mais chant ya kito nata normal obendi on a combien hein obendi on a combien on a pris famille to solo ye famille fois famille on est à kati ya bisomo donc to solo on ne ba to ba solo la rara mais on est à biso les a palais après de royoka et comme malheureux la neti caju de colonne azwaka nzembo pas faire rigola à Vidal Arte à l'égard de l'émission to zoazoaye yé ozana ngobongo te tété za bon temps o to ça les a famille ngombi donc toi en famille to ça la makam na famille donc les agents kala TP ba obima mais pour l'instant c'est famille ngombi donc album ngombi parce qu'on y venait à Eboyemba ala ko kite ya zonga na musumanda mko partir ka ya ça lengi laite fanatique na yo pa on zo mona e ko lia banzembo misusu banzembo musu ko ya wana zo comprendre te Ritier Mateble ba moto no yango wana courage kaka artiste yeyo faut bo fortifier ye a senga soutien moral pour la route botika la bino me boya na nga pona kesi association ndenge za la kaka ya pousa boule quoi pour ba t-shirt to ba salisa ngo na makasa te résumé ye moko za dia kaza koto le parrain ya masolo mais a senga ka soutien même nga moko pe na Congo Kimia TV.com na ko soutenir ye pour biloko ba la nga kaka ti bo mesana ngo na ti bo finga bo loba me bo mesana ngo nga pe ba finga ngai me ba ko mesana ngai na komi na Lausanne faut mande ba ya minga lo la roi na Genève na ndima écouter koka kota bienvenue za yadia ko sepeli artiste to comme na suka lilobana ya suka lilobana ya suka kaka ya kino restons branchés au mois de juin l'album Ngombi sera disponible sur toutes les plateformes donc au calme à la bien et voilà aimons-nous les uns et les autres c'est tout na bossani nangana tsikana nga bossa ah Mathéus le baron Mathéus le baron yebi kaka vient nangai le grand juif noir vient Lazance yebi kaka ndenge zalaka sans oublier mon vieux Zoro Mabiala la vie de recherche Ngombi ezoa kala mingi te mutu nangai Jo Alesho
vas-y, allez chaud. On est ensemble. En tout cas, bientôt là, il y aura votre album Ngombi, Bandji de Lausanne, Patou Keng et les Kaiser, Patrick Bachelor, il y a Romain Moukiadi. Romain Moukadi, place pour Ali Nacho, Salam. Ferre Bingu, Papa d'Histoire, Merlin Fashion TV, Ouais. Motone Ngombi. Si. Voilà, Dadi a pécho. Et voilà. Ciao, portez-vous bien. Ngombi au mois de juin. Merci beaucoup. En tout cas, na sepeli bravo et belé et pas yemoko artiste, le grand artiste Mbogo yo, oya Simba Masolo. Ouais, baza belé, mais tout ce monde a moko a évolué na nenga mukete. Margué mususu ça sera transfert forcé. Côté ya yemoko quadre rakoraman photo tanga ba kombo, mais zalaka akuna timolo yo zo formation yo Simba nangote ozo inkoto ingombe zana à soutenir toujours place au buta les parents na yewana. Bienvenue à Diako. Moi les lobasuka mabanga au poussika na bambote to leka la biso. Bon, les lobasuka rara boza branché d'ici le mois de mai. Kalate boza sous clip mususu yo bima. Tout pour notre continuer la promotion. Après banga na pesika na Congo Kimia, Manhattan. Maître Saddam, Dior Phénomène, le Capos, Dadi Wapecho, Pixelo, Fatou, Kone, Famille Ngombi Gaka, Merlin Fashion TV, bon rétablissement à toi. Donc on t'attend avec force dans la famille Ngombi. Donc voilà, Bananangai, Tisha, Zaina, na Yemoko Kolo. Merci beaucoup. On appelle 26 staff, on a 2 staff, 3, 4. Na mona musika, on a Oscar Lebo, Bamote no Yangwana, na Kitimba Moko, na Chinois Matelo, on a bien ramonté ma Pamela Lakis. Ouais. Balé na bien, na Mosa du PT, Astrid Mamboini, boîte yaga Moko na Lausanne. Mingi salon Moko pesa koto e kangi, ultra coiffure, oh ya Anto, ultra sexy. Motema ya Patrick Bachelor, tout pour ça boule Nengezalaga. Et puis Jubilé Prosper Dinza, Youssouf Snapper, collaborateur, match ça bien. Na Ochango Lelo, Montango Mbalamogo, Toleka, Maître Saddam, Balanango bien. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.